Amen. Amen. Bon, il s'est rencontré puisque la ligue courant est le cas. Na tête la ligue dans la français. Donc, objectif de ça, le message est de pour yo comprendre. Na sengi bilo oli nani a ligue en français, nani a ligue en ligue. Comme ça, na seulement le corps. Bon, il s'est rencontré, bah, on va ligue dans bateau moment ça oui. On va aller dans la bateau, ça projette n'était pas. Donc, il a dit que nous sommes en train de faire des lots. La ligne, on reprend, il y a dit que nous avons les lots. Na biso merci kolo na tongo ala mapesi biso na mitiki epa na nzambe na sai loko te na so sembo ti akate na ngai loko oyi ko permettre que ni bota na yo ezala édifier pe ba prier to sala e matati na likolo e pesa biso ya bota na mboka na yo oyi nyonso ezali ba be na pengana ngo na kombo Jésus Christ. Amen. Amen. Ce que vous voulez côté terme loba la bénédiction du Père. Sujet to sauter mes amis, j'ai quelque chose dans l'ingala lui dans un élo. La lingala loba dans l'ingala pour tout sauter dans l'ingala loba dans un élo. De passer Exode chapitre 4 verset 1 à 6 rapidement. Exode chapitre 4 1 à 6. Parole du Seigneur. Moïse répondit et dit: voici, ils ne me croiront point, et ils n'écouteront point ma voix. Mais ils diront: l'Éternel n'était point à Paris. L'Éternel lui dit: qu'y a-t-il dans ta main? Il répondit: une verge. L'Éternel dit: jette-la par terre. Il la jeta par terre et elle devint un serpent. Moïse fuyait devant lui. L'Éternel dit à Moïse: étends ta main et saisis-le par la queue. Il étendit la main et le saisit, et le serpent redevint une verge dans sa main. C'est là, dit l'Éternel, ce que tu feras, afin qu'ils croient que l'Éternel, le Dieu de leur père, t'est à Paris, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. L'Éternel lui dit encore: mets ta main dans ton sein. Il mit sa main, tira, et voici sa main était couverte de lèpre, blanche comme la neige. Amen. Tous les qui n'ont pas de merci. Vous avez des grandes communautés, l'église et ça, Makambo. Olandisama Molimo Santu, Olingaka imposition te, naye lelo pona kobeli bana na Nzambe, oyo na koki kubenga bana, bamususu na kubenga bango bakoko, bamususu bakoko lolo. Amen. Amen. Deke na zabu yi, esana bandeko oyo, tubandaki de bango mwana, okula ba pédigen, bazaki petits enfants, ils sont grandis. Bakomi babali pe bakomi batu bakomi na kati na ranger ba grand et baba mosusu bazali awa peut-être yo za moto asika nazali pasteur tutélaire l'église ya trompette ngaba et sika trompeta na toki pasteur ndaka pe aye trompeta na kuna na mois de février trompeta na pe awa na kati na clé d'ensemble na yendo objectif balé iboso un côté de banzambe. Et na yo kosala pe service moko administratif pour le koye bandege nini église ezali kotambola kozwa quelques éléments puisque tango mokanda boya nazana barikima ya kopesa ya tongo lelo na ye pour encourager ba na ye pour bondela pour ba et ça na ba tepele na vie na bango baso ko memo le kola bazanga bazali lokote nzambe atika bango nzambe ayoka ka bango te abondeli asali makambo ndenge kosala ba mosupe aseme bala mosusu pa côté retraite azomona comme si eloko moko esalamate eloko moko azozwa te. Alors
nazalaki na butu nazalaki kobongisa likambo oyo ya kolobake nini asali te me na ntongo la lelo ntango navandi wana nkolo alobi yebisa bato ke ndenge baza wana mutu na mutu aza eloko isubi seulement kozwa eloko wana ya koyeba kotravaye yango ya koyeba kovitifie yango ya koyeba kozwa temps mpo na tene nango mutu wana kopambolama mutu wana kokende libusu. Bien-aimé dans le Seigneur, awa ezali lisolo ya bani Israël banyokomi bamoni pasi bawumeli na buwumbu pendant plusieurs années bazalaki na Égypte. Nzambe na mawana ye Bible elobi na biso ayoki losambo akidi ye moko alobi nake kokambola libota tika te Nzambe na ntongo lelo ayoka losambo na yo. Non seulement ayoka losambo me ye moko akita, non seulement akita me apesa yo eyano na oyo ozoluka. Moïse azalaki lokola libérateur intercesseur intermédiaire o Nzambe azoko utiliser mpota akende kobimisa bana Israël na kati ya buwumbu. Alors discussion esalami entre ye na Nzambe. Nzambe alobi na yo moto ozokende Moïse abandi kopresente bafaiblesse na ye alobi nayebi na nga koloba te naza lukukuma moye naloba eza te ya mibale bakundimela ngai te mpo Farao aza Nzambe na Egypte. Ntango ngai na kokende koyebisa bango ke Nzambe moko atindi ngai na ya kobimisa bino bakobituna mpe bakotuna ngai question Nzambe yango aza ndenge nini ya pembe to mundo aza molai to mokuse Nzambe yango akutanaki na yo wapi. Alors ils ne m'accepteront pas bakoboya mpo bayebi ngai mpe navandaki na ndako ya Farao. Alors biloko wana eyebisaki Nzambe kotuna na Mose ozodiskite na nga me na loko nalingi nga yebisa yo ozala eloko nini yebisa nga moninga yo ozala eloko nini ome yebisa nga na luye te tunila nga na luye yo ozala eloko nini ata bato bazomona ngo te me nalingi kokonfirme motu na ntongo lelo ozalaka na eloko atango bakuta yoka te me naye koyebisa motu moko na ntongo lelo ke yo ozalaka na eloko eloko wana ata lelo emonani te atango lelo bato bateka te me nalingi nayebisa ke lobi ekobotaka mbuma bato bakondime kozala na eloko eloko yango ewuti epa papa te eloko yango ewuti epa paster te ewuti yango epa na singa te ewuti yango na mai te me eloko wana ewuti epa na Nzambe yo oza nango me peut-être oyebaka yango te nalingi korapele yo kaka ete ozalaka na yango ka oza nango ka okosalela yango kaka lolenge Nzambe alingi yo osalela yango okomona lipamboli ya bakombolo esila naye koyebisa moto moko tozalaka eloko nazongisa moto moko yozala eloko na eloko peut-être okosana peut-être otakaka te ozala na eloko. Oyebisa nga eloko nini nga nazalaka oyebisa nga ye te tuna nga papa eloko nini nga nazalaka ome tuna nga bien te eloko nini nga nazalaka Petre Yesu Kristo maboko makasi oyo Dieu ne peut pas te crier sur cette terre sans qu'il ait te donné quelque chose. Nzambe atikaka mwana na ndenge wana te apesa mutu na moto eloko eloko wani suffit seulement au reconnaître yango eloko wani suffit seulement au yebe yango eloko wani suffit seulement au mettre sérieux na likambo wana eloko wani suffit seulement au soit tango po okoka ko travailler dire pour le likambo wana ata lelo te ata lobi te eloko wani ekomona na ka liboso na bato pe pas ko mettre. Est-ce que le amen a bien pour la pousse le koyanga biloko eza ebele na soki neno ne pa mama kitoko de wana eza eloko oyebi eza kitoko no wana ko base eza na bato apartir ya kitoko na ye abala mobali ya bien mobali wana asunga famille mobali wana atombola mutu mibali wana emema bato mosika kaka apartir ya kitoko na ye yaya konéglige kitoko na yo te kitoko wana ememaki Ester akota akuta na mokonzi ntango amoni Ester alobi namona basi oyo ifasa na mwasi na nga likwata mobimba ya Israel epiki na nzela ya Ester a cause ya iloko azaka masero azaka na iloko oloba amena bien te mais ce qu'on néglige côté na yo okende ko voir à n'importe qui bien aimé dans le Seigneur tu vas négliger toute une génération derrière toi. Bien aimé mayelo nzamba pesa yo il suffit seulement que vous soyez en application. Vous savez, quand vous avez
l'école privée, parce que vous pouvez bien. Qu'est-ce que je faisais? La chose, c'est la basse. Pour la comptabilité, la gestion des entreprises, la liste des comptes, la liste, la zone, et zone, parce que quand c'est que la zone de manière là, donc on a manqué de pour les comptes, voilà les bureaux de compte, voilà les listes de compte, voilà la chose pour l'université. Et là, il a émaillé le nom avec l'ango, la balle de Kamayango, la balle de Fidiango, la balle de Tango en palais, la balle du Gustave, la vie Tango, il y a beaucoup de moi les comptes de ma pétrole. Pour la baie de moi les comptes, il faut mailler les salles, mailler les boulets, il faut mettre le temps. La zone salle de Kamoua, là, pour l'objet, et ça n'a pas de mal à bien. Le bas mène à bien. C'est nous qui sommes pasteurs. Mais la zone salle de la service, il y a ma cour de belé. Oui, ma pasteur de belé, parce qu'il y a le bureau, qu'on sombre à partir d'avoir les autres personnes qui comptent. Il y a aucun loyer, ma bien dans la zone travail. On a eu le la zone à l'eau. Et nous, on a ça, ma personne, les hommes, les hommes, on a travaillé. Je mets le temps de raisonner, le temps de chercher. Temps pour raisonner, temps pour comment, temps pour réfléchir. Même à temps, il y a des gens qui nous commissionnent. Et ça, quand on va pas il faut prier, il faut gêner, il faut nous Bible, il faut nous comment concordance, la majeure, payer contre nous. Je vais bien les savoir, bien aimé dans les savoir, ça donne l'eau qui suffit seulement, et l'eau qu'on va noter au sérieux. Bien aimé, tu prends le temps, tu fais ça. Na yebi si attaque les lotés, attaque le vité, nous allons nous la seule c'est maman moko boyo a été kaka fufu. La seule c'est maman moko boyo a été kaka tomson. Pour dire que la tomson n'est pas banate. Pourtant pour dire que tomson n'est pas ban. Moi na dongo liste à tomson. Moi na carte le pele. Tant au client ko ya attend le pele ki. Liste ki. Akosomba. Okopena ndoki. Okopena que tomson est tout le pele ndoki. Non, puisque nous avons mayele, tu as donné les produits à un enfant, après nous négliger en gros, yo moko savoir nous négligeant, moyen makamwe simba, et c'était beaucoup de femmes aujourd'hui sont venues makamwe tali liba, azo so makamwe liba la série, azo bongi sembeto madame, ayebe kumi paniye mokote, ayebe moko kumi bongi sate, ayebe moko bongi sasugite, ce qui est continue à basili, et comme vous montrez mon point de vue, de les mettre à la signer, et le pouvoir ne peut pas que ça y liba là. Vous savez, nous sommes sérieux. Tiens-moi, valé. Est-ce que ça n'a pas été dans la vie? Ah, vous savez, nous avons moi, à souffrir, à souffrir, des humanités, à souffrir. Là, la bélier va se faire. Nous avons eu ça, la caillou, ça, de l'eau. Avec passer la tonga, la cala, sur la dégo. Au moins, nous avons compris ça, $20 ou $30. Nous avons la caméra, c'est $4. La vie, tout en mot, quel est le souba, ma mèche? Bongi, ça m'a tapé. Ça va mèche, moi, n'a pas l'eau. Aujourd'hui, ma soeur, la soeur, c'est mieux. Moi, mais à combien de bactéries est à combien de bactéries est il y a eu ça, on est dans les autres, ça a été loco. Mais il y a eu ça, ça a été loco. Et loco, ça a été loco. Banda, moi, quand moi, goûté. Fructifier un mot, soit temps, préparer un mot, mais ça, attends, dans le pôle, le billet, Timothée, attendons aujourd'hui, mais ça. Mi kotisa, mi puaka, pote progrès na vie ezali vita. Batu ba monango, batu ba simbango, batu ba tatlego zanza. Le bas amène bien. Il suffit seulement que tu pries. Bien aimé, nous avons tout dans Moïse. Ah oui, on sort là, on sait le loconi, ni. Moïse a levé la salle à dans le bureau. À partir de cette verse-là, tu vas faire des miracles. Voilà. À quoi ça voyait? À le bif, c'est comme une j'ai choisi Betsaël, fils d'Uri, fils de Our, de la tribu de Juda. Je l'ai rempli de l'Esprit de Dieu. Ah! Puis il a poli. Et le que vous avez été travaillé, il est poli. Mais sans le Saint-Esprit, nous ne pouvons rien faire. Mon livre n'a jamais comme on a tombé de l'eau, pour une personne au bonheur, une personne mariée, au sosula, ni le poteau que ça va pour au Conga. Conga nayo, et vous êtes la protéger. Conga nayo, et vous êtes la mérité. Conga nayo, et vous êtes la institution financière étrangère. Conga nayo, et ça n'a pas coronadio. Mon livre n'a jamais ya takata nayo, et personne au sosoli, pour y abanir la poteau que ça va pour le binabo, na Conga. 2021 Isaya kubonga 2021 reklamango ane kubonga ane akoteneliboso ane akufungama ane banalisation makambebe epele il suffit seulement que tu sois conduit par le Saint-Esprit
sagesse. Na pesi boanya. Oyebi ezala ba kosu de ba so de la mboko ka partir ya sagesse ka passer ba conseil. Aujourd'hui le président est en train de conseiller. Ba passer ba so ba voter. Le ba bien bien. Mama ba conseil wa yo pesa ba droana et kusunga même on ba na yo le bia kelibo. Le ba bien bien. Amen. Kandate. Non, zona ne peut pas ça non papa bien. Pesa ba conseil moi yo. Donc, ça, la bonne, comme le même ça. Le même la bonne, ça, c'est d'attendre le temps de voir. Il y a beaucoup de bonne. Tout ça, la bonne, tout va au tout ça, la bonne, tout va au tout ça, la bonne. Pour comment ma caméra, la personne qui dit, pas mes autres qui voient plus haut. Ça m'a apprécié ça. J'ai quand les arbres personnels. Bible de mon canal, Jacques, il y a Zangi, là, c'est on n'est pas dans ça. Dieu lui a donné le Saint-Esprit, Dieu lui a accordé la sagesse. Troisième élément. L'intelligence. Ça m'a apprécié ma yelle. La lingala ndio c'est ça kama yeye hivi finance na sagesse électrique. Boanya. Bible ile bila bisu mwasi abonya atonganda kwa nini. Mais oya soba asala gani abo magona na mababa nani. Kila tezaba peso bonya. Samba peso na yele. Samba peso bososoli. Le ba mena bien. Bien aimé la vie Soko zomo na camarade moko boye azoko apporter loko mokutana ko mo na yo camarade wana tabo bota maki kokolo moko kabwana na yi kabwana na ya tabo bota maki kokolo moko atabo bota ki okono azamuti mananga bien monde yo et ça vie avec intérêt même Dieu aussi Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils s'il n'avait pas donné le fils les gens ne pouvaient pas venir là monde oyo ezali monde ya tournage ngana zo pesa mbongo ngana zo soye pana ngana zo zo ndoko te kaka na bendani na malembe ma le ba mena bien et pas il a notre conseil et pas il a notre ma pombolité et pas il a notre prière et pas il a notre conseil pourquoi je dois demeurer de rester avec toi pourquoi le ba mena bien papa même ma camarade ngoko aucun couple moko pese conseil aliki kuyoka te aucun pese tika ye mudu wana ali aza biyoka ko Alléluia. Ezele avant c'est mesure auto que likabuyo ezele ba ayoka te komo na ye ayoka ko donc ayoka te et je sais on y en a tout à l'heure toka nan oh je sais le yoka la paix tout gardé pour hein c'est pas ici yoka la paix de savoir pour toutes sortes d'ouvrages. Ma coquille, j'ai pour ça l'ouvrage, j'ai mon texte. Bien aimé, dès que tout ça, vous montrez ça, ma capacité, on a fait pour ça. Mon sous pour ça, le dessin, mon boye, a vu un bon. Mon sous quand le sucre, bon, ici le sourire, a vu un bon. Mon sous bon, ici le ndako, au monyango bien. Mon sous la bilo comme moi, bilo, au satire que d'aller la coque. Mais on y a mon sous wana, a vu que la maille, a vu que ma poudre, et ma poudre est pas pour bonjour, monsieur, et que mon sous, mais bonjour, madame. Yaya, il va le bonjour, que vous savez, vous dégager de moi. Na kulamba ko mudele wana mase ozo se kapeli ba e ba to mutendo wana eloko ebongisa ba ko ba lamba ka bisu ponda ko lamba te akosela nyoso po ayiya na ndako ya leta po ba bitu ko ko wana za ponda ba ko lamba yaya ko mo soke ko bana muluba especially ko ko bana muluba ni ka ponda yo ni je ko lamba ponda yo ko vivre ndenge Toba yo ni bana ngo négligence maman et mémé comme lelo mobala ki ba yo ndako mobala ka musika azoko penga yo bébé lelo ko penga yo vieillard est-ce que ça mo tako pas bien bien il ko mikeme ko yo zo ko sawa les habits ko boyo ko sala nini e botinde ga yake ne musika est-ce que ça mo tazo na ngala tomba ni il ko nyoso zo négliger wana o e to kwata na ye bana te pour la personne baiser. Na kuita la balle pour ça. Bon.
la besoin d'ango pour être un peu sous le digi. Conception wana, il y a pas maman qui noie, il y a pas maman, il y a les femmes noires qui croient que quand on a mis au monde, fini terminé, le mariage est très nouveau. Non, les enfants sont des étrangers, ils sont venus pour partir. Nous allons rester éternellement avec toi. Alors, il y a des gens qui ont parlé de ça, ils ont parlé de ça, ils ont continué pour ça. Vous avez les locaux. La campagne serait dans la même la télévision, mais le babé est en beaucoup. Mais yes. On dit moi rouge à lèvres, on me souffle déjà en bas. Tant qu'il y a bouillia, aucun bouillia maillé, moi peut-être ça, moi chaud. Tada, mais nous faut que quand on dirait ton gros babo, nous faut que quand on a, après quand on a, yo mais quand on joue, et le côté d'ango bongisa yango, continue ko bongisa yango, continue ko sala yango, et ko pesa yo boma, ozane ndo pesiye mayele, ya ko bongisa tout. Ah, ya ko sala makambo nyonso. Oyo bien aimé dans le Seigneur na sepeka mingi. Comme ça, on peut passer na maman nono ou bien ndeki. Maman on a des airs bongo, mutu ya mbeto ngui koto. Atoko. Hein? Tango kiyo kateke na tango ndo ndo. Mais yo banda au top forme de banda 1914. Bongo ceux qui abîment à côté de la motivation à bongiser de au moins mis sur ça la personne pas comment hein comment il vit mis c'est ça la personne vit vit c'est quoi mona est-ce que je dois quand même sur attends mona vous savez même dans les familles déjà il y a des arbres beaux à voir donc vous allez comme vous savez hein même dire ça va passer après bien habillé et ça va faire manger. Vous comprenez? Comme ceux qui sont dans madame, elle est beaucoup bonne année qui s'y est l'évolution dans les assises. Nous sommes dans les cas de Michel Pitt, dans des cas comme donc, comme quelque part ici, madame, vous vendez aux ananas. Mais quand vous avez un peu de vidéo, vous allez faire un peu de alléluia! Mais ici, il y a un peu aux ananas. Je vais essayer de faire ça. Betra Yesu Kristo maboko. Sikoyo anapata koko tate papa, uliuka kusamba na kiloko zake. Usiwani za mapesio, uzana sagesse za mapesio, uyebe kubongisa makambo yose ko bongisa mimi swiki apango siko kanyango batu baye. Swango na siri. J'entends vous êtes apprécié, j'entends il y a ceux qui kanyango bien. Nous comme maman nous sommes comme mais comment dire les vagues ça m'a comme frère vagues ça m'a comme vous allez apprécier aux la maison des champs ça sérieux pour vendre la foi ça sérieux pour vendre et quand tu me rappelles un bon nous tout le moment on est comme ça au comme un bon bébé j'ai demandé à un frère d'après que ce conseil papa je lui quand l'église voit la baguette elle c'est le roi frère Patrick abala c'est le bon baguette va pour na moi ba bête ba ça de papa. Mutambonga la kisakate kenda na sana mbo okomona baluso zaka na coupe moko bia zaka na pantalon zaka ni pale to mi sato ya ba ta couleur noire to so kanga kana moko to kanga zana mbo di ago bonga zana mbo ni subo zana mbo kaka sabu la ro témoin yo ma témoin yo sala azali na mbo pamba amen le va bien amen le va bien amen sala ka so la commission kaka nini oyo akomisi kaka mutuka ya mariage a décorer yango obete za na boko bino oya ezala mutuso tuka suka pa musika bomisi liyo ati omwa bisala sala na ye abandi oyele ko koteka likolo ya kiti boye pa o changer pe ino ko na bomisa ngo sala yango
Je vais amener la bien. Et c'est là que vous vous souvenez à Dieu qui t'a mis à la